Donc, concert en direct, donc concert streamé, donc tu sommes concert en direct pour te faciliter concert oui tu sommes. Par exemple, biso ba guérir to na bon. Et bien que biso to linga faciliter pénétrer. Biso linga beaucoup plus to consommer artiste to ko ça moi quelque chose parce que biso ba golande to fonctionnaire. En tout cas, avant de billet côté déjà tout là la peine ce bon mon papier va nyata ba rideau parce que à santé déjà capacité à vendre en tout cas tout ça n'a rien à voir. Donc fallait qu'il y a tout indiqué pour biso impossible que ta golo ezala raté. Biso tout bagolo ya ngola to kosanga na place mort na Kimbangu et pati ya Mbesi sans discrimination o te ngala ka golo boete oh les guerriers oh ceux qui les kamikazes oh biso to tout aux esika moko passe VIP eza donc message déjà pour na boss tout ya mboka o ba linga baza dispo toujours surtout na ba o baza ba golois o ba linga ba meloma na bonne musique ba ya to kutana wana ba place VIP eza wana ba sa ba réservation déjà monde des Gaulois en tout cas musala bo sala pour na papier avec côté ka billet à partir en ligne na TikTok en direct en tout cas leur bosali donc ba big remerciement pour na bino pour essayer on a biso ba Gaulois et sala ki papier va zalaka o azalelo prévané toto za na concert awa les pas de toto za la awa tout le monde a beaucoup plus ces artistes sont aillés na première date ba nilé deuxième ba nilé troisième ils a échoué biso to démontrer ba capacité na biso de quoi nous sommes capables présaillé ba nilé deux fois concert ba main noire ou main blanche main rouge donc biso est à l'Arabie sauté to yé concert à liboso ba nilé deuxième date ba nilé troisième to beti carton donc on est là ça force na biso ba gaulois na bokasité ya Pedro Gabriel balobi yende mutakomi mikolo na pesi pe ba gaulois nyonso ya monde entier et pourquoi pas je félicite aussi les présidents le padre Ferrego la Jésus des Niances et beba et bonga concert le jour wana ba doit plein donc tout ça l'effort il y a que to comme moi avant concert papa Hervé le baki so ba koti avant à Mati donc plus tard concert aux à 19h tout le monde a déjà activé o aza vrai gaulois ayebi que les 7 mokonzambo aza concert na Belgique biso ba gaulois particulièrement ya Angola parce que chaque gaulois a ici organisation selon pays et ba province na Kinshasa ba province ba capitale ba sali biso be awa tout ça c'est organisation na biso na Kimbangu les 7 na bokasité à Pedro Gabriel o aza président particulier à base ya les guerriers de Ferrego là et puis que journée na batutu ba za vraiment en sengo a bet la biso musique ndenge kaka to linga to continuer à consommer amour illusoire to kende to matsaba vito betara toro ndenge zalaka la monique na makasi ya boss Pedro la bokasité ya boss Pedro Gabriel was président ya kati ya groupe ya base les guerriers de Ferrego là donc to bengi ici ba gaulois tout il y a partout to kuta la biso tous les 7 na village Mbezi de référence c'est ça Kimbangu juste na entrée au tanga so komi wana au mona fiche munene za wana déjà c'est là au matawana do ba gaulois tout kuta na wana les 7 à partir il y a 15h 16h donc si to savourer concert na biso en direct do ça bien après Hervé biga itanga télé marié so apesi mot d'ordre na to bimara donc to bimara pena poto pesa ne makambo donc babi o asombaki billet né en gros banda de côté quand on a balaba pour biso ku nécessaire OK après événement les 7 autres alango to reféter récite événement na biso le 2 août gauloise ko bossa na télé 2 août oyo biso ba gaulois tout ya Angola de kabinda kunene to za na événement mo ya munene ezala ko lia ko mela ofele na profiter na lancer déjà message que après les na kanta mabete eza biso to lingara te ke ba gaulois bazala éparpillé moni to lingara te ke ba gaulois les 2 août na kota pena est-ce que ça na empêchement mo le 2 août pour la lokumu ya faire mo bondo ka ande biso donc boya wana bozanga te oh message on a repesa na bande ko ba soutenir artiste mususu baza biso toza exemple toza ba diversité toza exemple prévané eza na base eza solide kolega base de guerrier na mboka oyo ezala te dans na ebité so yo attaque journaliste au milieu du village so ebi base mo boyo ebi keza solide plus que les guerriers to bimi dans les apôtres on a lancé message na ba gaulois de kabinda okunene ba ke place o biso to okutana donc bon c'est la place mo pour na ba gaulois tout ba kutana pour na rendez-vous eza bon pour les 7 juin les 7 juin organisation obligatoire c'est obligatoire donc c'est impossible déjà événement ils en a mikili awa ba gaulois ba sangana te parce que biso za ba toto linga te ke ba gaulois ba za éparpillé na bokasité aye moko boss Pedro Gabriel donc yango seli que l'auto participer à l'émission message au clé na repesa papa Hervé biso ba gaulois na Angola to linga ke de vrai na ninga mutema donc on a ça la rapport na biso à continuer comme ça là on a biso peut toujours ces manières à soutenir
Et c'est on a mis sur mon à papier V. Ça les a qui à 15K. Dernièrement, on a mis Babaxi 1004 au moins 16K. Donc 16 000 places. Donc en tout cas, ils ont aventure. On a joué à Sirebino. Donc dans l'équipe, on a les 8. Les 8 pour la récite, il y a événement. Donc, Ekita, Mata, Beba, Bongande, le code 16 est déjà activé. Donc, je vois les amours bondo et faux. Ils sont bateaux les artistes pour amour du vrai. Donc, ceux qui sont artistes, il y a un événement, il faut te soutenir, que ce soit de près ou de loin. Mon papa va aller pour ça pour un concert. Somba qui na 40, quand on a ça 50, c'est somba. Il y a un an de makam. Quand on a un mamutu, on a un banda biso déjà. Donc, quand on est au Bana, on a raison pour laquelle Michel Bello tout le monde invité au Leka. So mon a préféré na lega awa parce que na yebi. Yoza moto yebi histoire. Donc mon ige mambo yo lobi o ming baloba ngote. Ming baloba ngote ba ça mamna ba complexe. Donc biso to za base o to influencer ba base et belé. Les artistes. Après vané les loba bazon lega bazon loba ba n'importe quoi donc to ya te poto ya ko répondre kaka. La boss invisible, mais la boss a base fait bazalaka. Ba fitu o balingara faire egola, oza mama o lingaro soutenir ba golois de près de loin en tout cas bo hésiter te to linga bino mwa mingi bozanga te to zala wa to za mobondo ka ndeto mesala ko. Seja bem-vindo aqui a Angola, précisément na Katia Angola, ultima hora chaîne Nabino Ndenge Bomesana, toujours avec Choucha Lumière Nabino, de partout dans le monde, là où vous êtes, Ngaye yo babilo yo toko lobela lobela nebozo mona Choucha Lumière na awa na shikala bon monde déjà mon job et sabor et pas ya dona Angela balobi to zawana le loto yeto solo la na bagoloa parce que jour J moins 4 hein, déjà concert ING Arena yango Choucha Lumière à Kiti pour to solo la bien na ba golo atoye ba makambo kozala ndenge nini concert koleka ndenge nini est-ce que awa na Angola pe na Luanda awa ba bongisi nini ndenge mingi to mesala komona soki musicien ana concert libanda mboka biso na Angola to tiaka bomba vidéo projecteur pona kolanda vraiment concert à live yango na bengisi penda ba golo poto solo la na bango na bokasite ya Pedro Gabriel balobi yende mutakomi mikolo na pesipe ba golois nyonso ya monde entier et pourquoi pas je félicite aussi les présidents le padre Ferrego la Jésus des Nuances donc moto ya Yambo donc Choucha Lumière à lobby bonne chance aussi à toi parce que bientôt là ING Arena. Je salue aussi Karine Mokonzi, la baronne. Je salue à tout le monde et pourquoi pas Nabino Batibodandanga. Bon, soit vraiment des non que solo là, na bagolois. Ça va péter. On est là ensemble. Ciao les gars. Merci beaucoup, très chers amis internautes, Kandé dans le Baye Nabino de partout dans le monde. Otozana Katia Angola, Ultima Hora Angola News. Et la cabine toujours d'informations comme d'habitude donné Nabino des cabines d'Akonene partout dans Katia Ambo Kanabiso Awa na Katia Luanda. Merci beaucoup, très chers amis internautes dans le Baye Kibinoke. Le lot na yambi bagolois parce que bientôt la jour J-4 déjà ndenge makambozo kende déjà ING Arena et ça le 7 juin en Belgique avec Papa Hervé yango to tunaki est-ce que na Angola comme d'habitude neto mesana soki mission beta libanda ba groupe nae awa ba base ne ba bureau nae comme d'habitude ba beta rappel à la Katia Luanda mais tozo mona on dirait net on dirait ya ba golois on dirait concert ya Papa Hervé et ya ING Arena na omona ngo neti yango na benga ki bango msusu bazala ba programme na bango topé ba na programme te na Katia Luanda awa ba meka un peu ko solisa biso ndenge bomoni na communicateur communicatrice pourquoi pas na za na MB ya za secrétaire ya bagolo banana yeba etinati yepe na so bolongoli kaya ka bana 4 parties merci de partout bolingaranga mingi na pesi bambote nanga toujours na bagoloise ba gladiateur nyonso ya monde entier et surtout mingi Papa Hervé na yebi ke ekokende bien yo sala rango bien parce que koyemba balobi batikela yo merci nazo solo là na banana na secrétaire santé oui santé bien Choucha Lumière donc mo lobela mboka quoi donc bagolo bango yo base les guerriers de Ferrego là toujours dans yo depuis ça fait longtemps donc il y aura toujours ce sont monde to bimi donc les apôtres ont lancé message na bagolo des cabines dans kunene ba que place
au biso to okutana donc bon c'est déplacement pour na Gaulois tout ba kutana pour na rendez-vous est bon pour le 7 juin. Le 7 juin organisation obligatoire. C'est obligatoire. Donc c'est impossible déjà événement ils en a Mikili. Awa ba Gaulois ba sangana te parce que biso za ba to linga te ke ba Gaulois ba éparpillé. Raison pour laquelle on dit que na makasi ya Boss Pedro, la bocacité à Boss Pedro Gabriel, on a président il y a 4 groupes, il y a base les guerriers de Ferrego là. Donc bien ici ba Gaulois tout, il y a partout. Tout coup à sur tous les 7 na village Mbezi. De référence c'est ça Kimbangu, juste na entrée au Tanga so komi wana au mona fiche munene za wana. Ah là déjà c'est mataki. Déjà c'est là au Matawana dans ba Gaulois tout coup na wana les 7 à partir il y a 15h 16h. Donc si tout ça vrai concerne biso en direct donc ça bien. Et que ça landengeni ezaka bovandika ka bozomela ou bien batu bakotala ngo pendant en direct ya. Donc concert en direct donc concert est streamé donc to sombi concert to en direct pour te faciliter concert oui to sombi. Parce que biso ba Gaulois biso ba guerre to na bon. Et bien que biso to linga faciliter pena trotter. Biso linga beaucoup plus to consommer artiste to ko ça moi quelque chose parce que biso ba Gaulois to fonctionnaire. Donc to saler fort wana. Non biso va faciliter te bato ba luka ba polo ba faciliter te biso za bato to linga artiste pour amour du vrai. Donc ceux qui artistes à un événement il faut te soutenir que ça soit de près ou de loin. Donc raison pour laquelle on dit que tout ça l'organisation pour réunir tous les Gaulois. Yangola to kutana biso tous les 7 wana total concert en direct donc to yawana to savrer donc place à VIP eza donc message déjà pour na boss tout ya mboka o ba linga baza dispo toujours surtout na ba o baza ba Gaulois o ba linga ba meloma na bonne musique ba ya to kutana wana ba place VIP eza wana ba sa ba réservation déjà tout ça la réservation na biso ba place lokwa ya ba 30 000. Donc so ba se renseigner oui droit d'entrée est gratuit. C'est gratuit mais sauf que consommation et cause qui peut-être royer au tali concert na yo vandi pose à la l'aise de ma place ça yomoko oui bien sûr mais droit d'entrée oui ba carte de consommation la carte de consommation eza avant entrée mais à droit d'entrée ça est gratuit donc on apporte ces l'aime sous droit de consommation donc quand si au tali concert à l'aise au tali concert ensemble na ba Gaulois nazongi koto pa maman communicatrice nazomona maman communicatrice communication na ndenge ya Luanda ndeti boye to koyeba onka lelo esoki nempe malembe ozala yo. Nazaki na ngai communication que malembe te pour tout le monde a déjà activé. Oaza vrai Gaulois ayebi que le 7 mokonza mboka za concert na Belgique biso ba Gaulois particulièrement en Angola parce que chaque Gaulois a ici organisation selon pays. Et ba province na Kinshasa ba province ba capitale ba sali biso be awa tout ça c'est organisation na biso na Palanka le 7 na bokacité na Kimbangu le 7 na bokacité à Pedro Gabriel oaza président particulier à base ya les guerriers de Ferrego là yenda sali organisation surtout makambo surtout ça nango bien et ça que pour toi que ba Gaulois nde to ça boye to ça chaque Gaulois ça na groupe na mais babi que tout soit un biso tout ba Gaulois ya Angola to kosanga na place mort na Kimbangu et parti ya Mbesi sans discrimination o tenga na Gaulois boete oh les guerriers oh ceux qui les kamikazes oh biso tout aux esika moko to kosangana wana pona lokumu kaka ya papa Hervé Ferrego là donc message ni le routine européen ça na ba melomano ya bonne musique ka ezaka ba Gaulois te ezaka ba Gaulois c'est ezaka ba gladiateur te ezala ba mususu balingaka papa Hervé mazane Gaulois te message ni européen ça na bato bon bato balingaka bonne musique en tout cas boya to savourer toujours la bonne musique amour les joueurs ça déjà na marché bino boyebi boya wana les 7 faire représenter na ING Arena na Belgique biso to sanga ndenga Kimbangu mutu so akoza na lingi faire na linga faire mais na pas to za elate to za na Kimbangu et parti ya Mbesi biso tout to za wana ba Gaulois il y a partout dans le monde mais des cabines okunene particulièrement biso ba Luanda to sanga na Kimbangu et parti ya Mbesi et osala bien makasi pour la lokumu ya faire mo bondo ka ande biso donc boya wana bozanga te. Merci beaucoup. Nous recevons l'appel, le communicateur message ni yokopé sa papa Hervé. Il a dit que biso alanda vraiment chaîne Angola autrement. Ora biso sans problème, sans polémique. Message européen ça pour un concert et pas présent. Ouais, je me présente d'abord tonton World German, communicateur base les guerriers de Ferrego là-bas. Naboka cité aye moro boss Pedro Gabriel. Donc il y a aussi les auto participer à l'émission. Message au clé na européen sa papa Hervé. Biso ba Gaulois na Angola to lingaka de vrai na ninga mutema donc o asala rapport na biso a continuer ko sala o ka biso pe toza toujours ces manières ko soutenir et c'est on a biso au monde na papier Hervé
Ça, les acquis à 15K. Dernièrement, on a baxi 1004, au moins 16K. Donc 16 000 places. Donc en tout cas, ils ont aventure. En tout cas, vente à billets, côté déjà. Tout là, la peine. Si vous avez papier, vous avez des parce que à Santa déjà capacité à vendre. En tout cas, tout ça n'a rien à voir. Donc il fallait qu'il y ait tout indiqué. Biso impossible que tu aies golo ils allaient rater. Papier Hervé, il y a un télémarié, soit pessi mot d'ordre dans le bimara. Donc au bimara, pena pour te pesser makambo. Donc babi o asombaki billet en gros, banda de côté quand on a balaba pour biso qu'on nécessite là. OK. Bo bak ça va bon likolo bo zambon. Papier va inde papier ça va to bon pour na concert wana. Sombaki na 40, c'était quand on a ça 50 ba somba. Ya wana ndi makambo. Un message on peut citer, on souhaite. Ouais, na souhaité bena ba encouragement. Tout ça toujours dans papier Hervé. Nayebi que journée na batutu ba ozavuma ya sengo a betla biso musique ndenge kaka to linga to continuer consommer amour illusoire to kende to matsaba vito betara toro ndenge zalaka mais amoni déjà amour illusoire on ezo kende déjà bien parce que na 4 jours a beti 1 million 600 000 vies donc nayebi que déjà eko kende déjà malamu nangi ka koloba boye na secrétaire groupe il y a les guerriers oui. De Ferregola en Angola, Ezaki, premier groupe, si je me souviens bien, oui. Ezaki, premier groupe en Akati Angola, son nom, l'Obama, 2010. Okay. Parce que non, bête à ma solo, il y a 2010. Oui. Ezaki numéro 1. Ah, ce que Ezaki, de Beka, qui est groupe, le guerrier de Ferregola et Angola, et ça, la réunion, telle place, Bozalaki, premier groupe, na Nenge, ya ba mission, tout. Deuxième fabricage mais ming ezalaki Ferregola avant ba groupe mususu botama mais na mona lokwa ndie bozonga Simon ndie bo négligemment mukie ko soutenir artiste na ebite za manque ya ba mbongo ezomona na lisute crise ezali ke bato belé bazonga Simon bon question ça bien pour éclaircir bandeko o peut-être même subaye paraté parce que mon tozala mboka mo boye beaucoup plus ba congolais. Donc il y a pays mo il y a pays lusophone donc toye koya organiser là peut-être les supporters les cas mais mais sous les appels les sous peut-être tout ça pena dans ba kolomboka moi lingala moi portugais donc les alara donc na kata mboka oyo mamutu oyo zo banda biso to zara déjà donc quand ne utolo bana on est raison pour laquelle ba Michel Belé to mo invité ko leka so mon a préféré na leka awa parce que na yebi yo za mutu yebi histoire donc moni ke mambo oyo lobi o ming baloba ngote ba sa mamna ba complexe. Donc, biso toza base ou to influencer ba base ebele ba artiste. Après vané les loba bazo les bazo loba ba n'importe quoi donc troya te poto ya ko répondre kaka bato ba yebi. Tozonga simate donc soko zonga sima donc il faut en avoir argument ou ils ont prouvé que so biso tozongi bananyo bazali boso. Après vané toto za na concert awa les pas de auto za la awa. Tout le monde a beaucoup plus ces artistes sont raillés. La première date ba nilé, deuxième ba nilé, troisième ils a échoué. Biso to démontrer ba capacité na biso de quoi nous sommes capables présailler ba nilé deux fois concert ba main noire ou main blanche main rouge donc biso est à l'Arabie sauté to yé concert à liboso ba nilé deuxième date ba nilé troisième to petit carton donc y a on est là ça force na biso ba gaulois donc sur biso lelo toza na place au toza la raté banano baza liboso na biso donc on message on a repéré na ba ndeko ba soutenir ba artiste mususu ba biso toza exemple. Tous les diversaires, tous les exemples. Prévenir, dans la base où ils sont solides, que la base des guerriers dans Mboka où ils sont ratés. Dans la habité, si vous attaquez les journalistes au milieu du village, si vous avez une base mobile, vous avez une base solide plus que les guerriers. Ni polémique, par rapport aux les guerriers, base les guerriers, qui n'a qui les lots. Pour base les guerriers, qui sont réunion beaucoup 100 personnes. Oui. Mais n'intimite ceux qui n'ont pas réunion de soutien. Est-ce que comme maraba sawana, ba motivation pour ça la moitié de moi sous salimé la biboy. Moni bilo kana même na église des alara. Il y a des fois ils arraquent une église au monde a moi bandimi moi nombre mati et moi ekiti. Raison pour la comme to zara na ba to ba na église aura ben intercesseur. Ba rapport na ko lendi sa bandimi. Mutu so ko lemba à un moment donné boye na ndako landi pona ko lendi sa. Bilo kwa ni arrivera nango. Mais ya mabe zala neke groupe insister li sous-souté. Base de guerriers ça donc biso tozara beaucoup to s'inquiète beaucoup plus na nombre été surtout ndenge voyage to ya CPP na moni
tozana ba guerrier belé preuve en écoute na bocacité à boss Pedro Gabriel na profiter na lancer message que d'ici là dans quelques jours on a sûr que beaucoup accompagner biso na aéroport to na délégation à plus ou moins 4 ou 5 personnes faut pas kende pour na assister na concert na biso en direct na INJ Arena ba qui représenter na capacité à boss Pedro Gabriel déjà biloko o na ngola nanu salamate déjà biloko o siko que so biso to lobité ba to na place na biso te déjà musa na bino za ba journaliste boza au milieu du village donc président oyo ya mikolo yo s'il faut dire ya mikolo yo te président bon na azalati ya za président ya ba gaulois ya Angola te oui mambo to sola siko to sola ngo pe na époque wana donc cette fois-ci c'est époque ya Pedro Gabriel donc to sola ne Pedro Gabriel donc ba président tout ba leka ba sala musala malamu to beta maboko comme il faut mais cette fois-ci c'est Pedro Gabriel mto sa marambo oyo na oloba wana sali wana so eza na président mo asala ngona Angola o démontrer ngai donc ils ont 4 personnes, tous ont visa de l'Axaki. Na sir que bino ba accompagner biso. Donc ko sa médiaté. Ou accompagner biso na aéroport bon on a combien 4 personnes ba kende pour représenter base les guerriers de fer ou là ba assister en concert en direct. C'est impossible. Ba kende pour bazonga. Les lo visa comme facile. O Angola. Place ba lo ba que visa ça facile. Da poto to kenda to zonga. O Angola, o Congo te. O Angola to kenda pe to zonga. O base à monene. Te yawa mambale les karate. Na bocacité à boss Pedro do ba assurance mamutu est assuré. Donc s'enquêter na binote dans base les guerriers de fer ego la yangoyo dans mambu tout les appels la boss Pedro ke na ondeni ezalaka masanga ou bien ezala na kolia na komela ntabeko tumbama eza sous forme barbecue to bozo sepela ou bien ezala motoyer au vendika au temps du concert tena uta lo ba dernièrement biso to linga beaucoup plus facilité biso pour na faire to linga to dépenser to linga vraiment to gaspiller pour na faire donc jour wana ezake to sali projection ya concert en direct to louer place pour na ba gaulois to sali décoration donc boss Pedro sali tout pour na ba gaulois ba za l'éparpiller donc moni mutu muswa ko ta méga otali concert mais otala en direct biso sali de fait que to sombi concert en direct to louer place to sali décoration pour to faciliter ba gaulois ba za l'éparpiller to kutana biso toujours wana mais oyebi que place ngo za que tango tamboli oyebi que okutana moko mi balé mais après yo moko sala moi démarrage des alara donc biloko bon eza biloko ezala raté pour faire ego lazar les seuls artistes oyo atekaka concert en streaming donc mambo to sala on ezala te donc ana artiste moko te na abeta concert libanda basali ba projecter concert na en direct na Angola ezala te siko ezana batute ba partenaire mususu te botikeli charge nyonso et pas ya Pedro Gabriel to ezana ba partenaire mususu o baza ba gaulois o bazo soutenir Pedro Nassima baza par rapport à l'invitation monsieur bako se présenter mais par rapport à soutien je ne pense pas qu'il va ça pour jusqu'à maintenant to na boss Pedro Gabriel na biso ba guerrier oui boss Pedro Gabriel dans aza bandeli pas za souka akoka na nyonso te toza beaucoup plus na besoin de soutien toza na posa de soutien bien sûr mais eza eloko to la soutien te parce que to na Pedro Gabriel bongo Nico Kai le formateur de boss pour y pas soutenir na ming faire egola asundoli bino to na mambo ya yenji ko sundola qui c'est trop dire aza ba boss o tozo reconnaître que tu dois reconnaître savoir faire na bango parce que les événements concert à ING par rapport à l'événement ING Arena vraiment soutien zate na part ya ba boss oyo to ebi ke bazara te soutien zate to ko s'assembler te pour to devant caméra soutien zate na part ya boss ba golo et bon Weston Chivundu asale lorote soki ezana lelo président qui a décidé a préféré Moutoumora comme président de Gaulois en Angola. Sans qu'il ait raisonné. Si vous avez un pointé comme Moutalibo, c'est Weston Chivundu. Parce que place nous sommes combat faire réseau tant à Maya Zala. Tout le monde est comme moi, les présidents d'Agi Awa, comment organiser ça dans l'aéroport. Mais l'organisation, c'est ça la marque à Weston Chivundu d'ailleurs pour président, ils sont sur place. Non. Oh, Babi, il faut que ça ait la moutata. Pour nous remettre les solos à Gaulois en Angola, donc Moutako Betango mieux qu'Enga, j'espère qu'il y a cause à été. Parce que Bato va remettre en Angola, les Gangais, Bato Bazara les sousté. Yo yebi ke batu mususu ba kobeta mieux que nga bazara souste donc pour abeta li solia ba gaulois na Angola parce que ça soit ba patron ba soutenir mamba ferré so ba la 15 5 na ibika na ko ba 14 donc ça na gaulois ko ba mieux que ngati donc gaulois ko ba mieux que nga ba ko za ba bazara souste mais à par rapport à soutien ça beta masolo ya soutien par rapport à réalité automonaka
Par rapport ING Weston a sali moi quelque chose. Oui, on est raté. Hier raté. À chaque fois que nous avons un événement, sur invitation et que réponse est toujours. Et bon les jeunes Lyon Mavemba. Sans que tout ça va publicité. Sans que publicité, tu as longtemps à Bagoloa. Oui, bien sûr. Tu dois reconnaître le savoir-faire na bango. Savoir-faire na bango. Pour tout le monde à bango. Nous sommes un groupe mais à un groupe te manara président. En tant que lingi président, il faut même à ta groupe ko chama mukeza. Oui. Et on a tenu les jeunes Lyon Mavemba. Par rapport il y a boss tout ya faire et Angola. Sans compter na ba o bazara avant bango, ba o to tanga ba kombolelo. Soutien na bango pour base mère ya faire na mboka o ezaka les guerriers. C'est ça. Parce que ça base mo sousté ya faire o koza likolo les guerriers. Donc on biso to reconnaître savoir faire ya batu wana te. Na kata base les guerriers donc c'est que basala elote. Basala elote. En tout cas na rosenga boss Mavemba les jeunes Lyon ils appellent trop tard te batikali so na 3 jours sur 4 jours. En tout cas botika otike la pena charge mingi et pas Pedro Gabriel le patron nyonso moi dit casier ya boss Mavemba ko sala bien. Moi dit casier ya Weston et ko sala bien Chivundu. Moi dit casier ya Nico Kai et ko sala bien le formateur de boss yango to sengi pena na Papi Malwa le Gaulois suprême le patron bana bazolo ba yango yo babito sepele longo atoko sala te pona Gabriel mais sala quand même pour base de guerrier ba Gaulois ba sepela ba mona ki sur réellement bolingara président na bango te mais bolingara pe na bango eza vraiment important. Pablo Kini oyo alobi kalate akokoma président ya ba Gaulois. Merci beaucoup na boss Pablo Kini abi il faut comme pena président ya ba Gaulois de cabine da monene soki azongi boy wana ezaki maloba ya boss Pablo Kini na pesi bat encore bambote ebele oyo ezaki juste annonce pour na concert ya ING Arena ya Papa Hervé oyo eza déjà d'ici là le 7 wana babi bo consommer bo somba ba billet parce que boyebi déjà yenzambalo yembo donc et Papa Hervé est raté abi bo za la dessus te boko sepela pour ba inviter penda bazami mingi te na concert wana à part na monaki depuis Pomba ba invité penda baza ming te message à suka okoki koloba eza nini na ba guerrier nyonso ya Angola et puis na président na Oferegola. Oui, message est peut-être na ba guerrier raté. Message est na ba Gaulois. Biso za juste une zara cellule mo na kati ba Gaulois. Biso tout aux ba Gaulois. Donc message na tous les Gaulois de cabine da kunene. Donc lancer déjà message que référence na bateau tout précisément na Luanda to kuta na biso tous les 7 na Tiambezi. Donc concert ezana total en direct, donc to savourer la bonne musique. Donc tu dis que Papa Hervé peut sabiso que dit meilleur, que dit donc comme d'habitude. Donc message mususu qu'on a relancé pour na ba bato ba soutenir Papa Hervé na Angola. En tout cas s'il te plaît ba meko la moka moi muke. Tozo mona tozo bala moka vraiment mambreza la surtout côté na bango. Biso côté na biso ba fan to sala ba effort. To mona le roi monde ti madame Wazawa. Non makamui. Tout le temps combo mais bateau bateau biso manda ba yebi déjà. Ba yebi. Donc yezaka na Luanda te, ça partout ba yebi. Mais to ye poto to les la soutien na bangote. Mais implice na bangope et ça la biso quand même bien. Monde ti normi botebi savoir faire na ye. C'est ben fort ni na sala pour na Papa Hervé. Mais est-ce que azon c'est la ligne de retour. Nous avons besoin d'un bon côté, mais nous avons besoin de fils que considération. Dans le genre, il y a peut-être au monde qui va se bounder pour la presse. Reconnaissance, ok. Reconnaissance, dans le sens où on a donc. Papa Hervé, moi reconnaissance, c'est ce que Papa Hervé n'engage à la. La Pessi, Bagoloa, Nyoso, ya Luanda, Angola, Mbote. Oui, oui, c'est ça. On est à la déjà. Tous les reconnaissance beaucoup plus, on n'a pas présidé. Tous les reprochés présidé. Beaucoup plus. Oui, on déjà. On est à Biloko et Salamara déjà. Les à Biloko, ok. Déjà, Nangola, ton président que Salamara déjà. Tous reproché beaucoup plus, bateau, plus proche de la presse à Angola. Oh, Balingara presse, car Sogaye. Donc, ce président Zate, ça m'a amené mon Congo. On est un message vrai. Tous les rassemblages pour tous devant la caméra. Donc, ils ont un boss moroté dans Mboka, oh, Lelo. Wakobeta tolo ki mamba faire ça mara na mboka wa ya kambrasa yango à part Weston Chivundu na boss Pedro Gabriel donc bango tout bazonga rasima soki ba annoncer que presse azoya ndeto moni bango donc mabe ka moi mpe ko lamuka
so on a bon sens ba meka moi un peu ko lamuka biso ba guerrier ou soit ba gaulois toza na volonté toi amour wana ya soutenir artiste na biso mais toza beaucoup plus na besoin ya soutien na bango pe. Merci beaucoup wana ezalaki CGMB de Gaulois. Merci Nabino nyonso bozolanda toujours choucha lumière Nabino. Merci na bande ko nyonso de partout oyo bolingaka président Nabiso Ferregola, président Jésus de Niance. Tozo beta c'était sous nabi babi bosso bazo benge kisimbi na dollar kisimbi bosso parle du centre chisoko okota parce que yo zano partout hein tozo mono partout tozo mono na concert à Kofi ozalaki na ba concert presque ozalaka na yo donc ceux qui ont soutenir parce que jour J mon 3 et ko sala bien moi ba action wana bo salaka et kendara moi bien ma vemba les jeunes lions moi ba action wana et kendara bien mujope sabor 20 casiers c'est quoi? Maman j'ai la 20 casiers. C'est quoi panayo donc talara reza yo mutobeti ça fait rigolo à la katamboka oyo 2024 yango pe trophée landio et kozala bien maman soki moi 20 casiers 30 casiers pour na yo et go leka kitoko mingi non mi makambo moi message na ba jeune fille hein parce que yo za maman et ana ngope moi ba maman te mais moi basi et ça la moi bien na ba et kendara moi bien présence na ba on a kati ba gauloise d'ailleurs que boza ba fille esthétique nati ambesi les 7 aux angate aux alana ba boss invisible mais que boss basi pe bazalaka ba fitu o balingaka faire gola oza mama olingaka soutenir ba gaulois de près de loin en tout cas bo hésiter te to linga bino mwa mingi bozanga te to zala to za mobondo ka ndeto mesala kozala voilà beaucoup merci beaucoup moi mbote na deux personnes ouais ba salutation nanga vraiment isa mingi vraiment pas et faut la bimso libanda mboka quoi na féliciter premier ba salutation na féliciter bande ko na biso Gaulois forever Irma de London, Edouard de Chamala, Maman Bernice, Maman présidente de Gaulois, à toi aussi Nathalie, Monde de Gaulois. En tout cas, Moussala Bossala pour n'a pas perdu côté ka billet à partir en ligne na TikTok en direct. En tout cas, l'or Bossali. Donc, ba big remerciement pour la bino pour essayer on a mis sur Gaulois et Moussala qui papier va zalaka au azalelo. To bengi bino tous les 7 juin samedi. Dans l'occasion, prenez un concert na biso. To tel bino plasma ya 3 sur 3 o ezaki mutu nyonso otala papier ve lokolo omona live biso bato tozwi chance akota beko koma Belgique te boato savourer musique yana biso tout na ti ambiance référence yaka moko okiti outa kuka kilamba kiage kazenga villa kiage villa de Viana biso to référence ezaka na parage ya otanga boyana to savourer bonne musique à papier ve ezala vraiment c'est pour na biso bagolo. Merci, message à Souka, Nassi Sala. Bagoloise, bozanga te boya, tout ça, on a un message au sala. Bissonné bakolo mobondo. Je vous aime beaucoup, merci. Merci beaucoup. Nous sommes déjà à la fin de nos annonces. Déjà, déjà bagolois, la bagoloise, n'engeni ba peseli n'engez à la rapona ING, Togo Yamba Bango. Après concert il y a ING wanande skoto ko fanda to ko kena ba malembe ba expliquer biso ndenge ni concert eleki ndenge ni awape ba yambaki batu soki elekaki bien yango lelo ya kika muke secrétaire moi message mo bambote na ba oya yo ba soutenaka yo ba landaka pe yo sala bien. Oui, avant d'aller na bambote na beaucoup plus na précision hein. Pour ba ndeko ba ozoma occasion Olanda biso. Les 7 c'est ça vraiment toujours marteler beaucoup plus na ba Gaulois. To kutana wana. Et beba et bonga concert le jour wana ba doit plein donc tout ça l'effort il y a que to comme moi avant concert papa Hervé le baki so ba koti avant à Mati donc plus tard concert aux à 19h donc biso tout ça l'effort 15h déjà to zala wana donc nous avons lancé message déjà avant raison pour laquelle oui bilo etininga que to ya to lancer message parce que nous avons la risque il y a que batu mususu bazana moi valeur to bazana moi kilo ba ya jour on a bazanga ba place pour to zana problème ya ba kits to zana problème ya place ba tellement ba la concert jour wana tu as un problème vraiment difficulté à WhatsApp ba place ba vanda donc tout ça les photos comme moi avant to comme avant on a zo assurer bino donc dans l'équipe lelo no les karati les 8 les 8 pour na recette ya événement donc ekita et mata et beba et bongande to ba code 16 déjà activé donc jour wana za mo bondo ya faux donc pour mambo o ba to sala ngo bieza biso tel mes abiso to sango comme d'habitude donc après wana nous profiter de lancer sous message moko après événement et les 7 autres zanango to fêter recite événement na biso le 2 août Gaulois gauloise ko bossa na télé le 2 août
oyo biso bagolwa tu ya ngola de kabine kunene to za na événement moko ya munene ezala kolia komela ofele na profiter na lancer déjà message que après les na kanta mabete biso tolingaka te ke bagolwa bazala éparpillé moni tolingaka te ke bagolwa est-ce que ça na empêchement moko le 2 août au coma parce que eza date biso to préféré sans que to imaginer sans que to calculer na éviter soki difficulté moko boye ezali on va prendre biso parce que toza na notion ya eloko te toyebi que après événement na biso ya le 7 le 2 août tofete récite ya concert ya biso concert na biso bagolwa na Angola donc topesa lien bientôt là après événement toya lisusu po topesa lien place événement rencontre ezali ya tous les Gaulois donc jour wana vraiment kolia komela ofele po tosepela to savourer la bonne musique par rapport ya récite ya concert oya ING Arena. Merci beaucoup, merci. Merci na concert nanga babi gauloise Karine Kibulu donc Chouchalmer rappelle sur Bambote. La pesimbote nanga na petit frère nanga yepé déjà ça somba ki billet Igesingi abi yepé na déjà ça qui pena ba polo à partir poto. Donc merci beaucoup parce que bango balé la ferre on entend à Bertrand Moba bango balé la ferre Bertrand Moba ici kozali donc on a dit que au salango bien Igesingi medo singi boko salango toujours kitoko. Merci na bino nyonso. Moi ba remercier mes kozanga te par rapport à moi bato ba salara moi soutien toi apport na mamba ferré. Donc mon iso to reconnaître te savoir faire ya bato et salara ki moi ba découragement biloko wana to linga vraiment beaucoup publicité. Na profiter na occasion pour na remercier les patrons Weston et Chivundu. Donc mutambongo alobara mingi te. Donc muto asala mamolo wa Jésus. Akabelo abiko beta lisolo pa mututi. OK. Ye wana vraiment Weston Chivundu la pese ba mbote belé de la part de MB la femme propre. Donc la sanité président Pedro Gabriel babi donc ya bongo azalate ya bongo azalate babi yaka les 7 au vivre marambo babi qui vivra verra les 7 bon mona démonstration on a les azalate président bongo azala na nous te bon dimelanga jour wana bon monango na bo sanité maître Mabende ba charge Gaulois Delix donc il y a patron wala ba partenaire ba sponsor ya base les guerriers de Ferrego là tonton Lumbi la valeur des monnaies akenda azonga toujours babi akenda ba bon séjour na yebi ke aza déjà na biso na mboka bientôt la Galvani Nongala base sanator Chesco Masola na pesi bambote belé donc na biso na ko bosana bato belé bato aza tellement belé dans ba honneur tout na bosani en tout cas bon me ko comprendre nga mo mpe boza tellement belé ba o tout balingaka ngai ba soutenir nga na pesi no bambote Strelinga na bosani te Streling livre Streling le manager conscient manager Gaulois en plus il y a Boga na sepela rane pena trop ba Gaulois ye wana zara mutawasa la publicité ya makas pona jouer ya les 7 rencontre ya les 7 na pesi ba mbote belé na batutu te na bosante sage majuscule pe dans wape Gaulois quand même Gaulois na pesi ba mbote belé na bandeko tout balinga papa Hervé donc rendez-vous stopé déjà donc merci vraiment tout. Merci beaucoup, Livre Sterling, Choucha Lumière Tessali, donc Balobi, Toza, toujours ensemble. Togo ça n'a pété, on a vu son manager Azawana, donc Bamote Belé, Waya, il a représenté Azma Kiala. Azma Kiala, parce que mon concert à ING Arena, pour la première fois, artiste a presté dans la salle mythique en Europe sans invité. Donc, on a invité moi qui des pliques Pomba Niance, président des pliques Pomba Niance. Donc, on a vu son ING Arena. Raison pour laquelle on a présence à Azma Kiala, Azarawa, on a vu ensemble. Donc, on a PC Bambote Belé. L'homme a trophée. Donc, il y a un meilleur manager. Il y a un meilleur manager. Donc, on a PC Bambote Belé. On a mon frère. Toujours soutien à Bino, na Gaulois le patron sur Gaulois bazali. Bon, l'ingara raté ce qui président Ferrego la zana mboka ne boye ko soutenir musicien na yo non. Toujours senga vraiment la patron tout ba soutenir ING Arena oyo na kati ya Angola na Luanda awa babongisi pona de 7 wapi cheti ya mbesi. Merci mingi na bino nyonso balobi dollar pour tout babi Staragondo babi wenge na maboko to banana bino kala surtout Choucha Numéro na banana bino kala JR Sa Majesté biso penda tongo babi to soutenir 30 casiers, 40 casiers par la bineuse l'oroté. Et alors, on va faire ça mbote na Bagaulois et ça la bien. Donc, si on soutenir Bagaulois, ils allaient bien. On peut ça Gabriel, Pedro, donc Kilo, donc ça la bien. Parce que il y a un président, boti que les nions sont karaté. Moi, babi union fait la force. Moi, 1-1 la bino et comme ça la président. Pedro Malam. Moi message Jésus pas non. Un message par rapport à tout nos va soutenir papa Hervé Namboga oyo. Donc moi correction qui par rapport à
moi reproche ya na bato bazala moi découragement ya osama mapa tout cette fois-ci to sengi beaucoup plus soutien na bino le 7 wana to kutana vraiment botabiso maboko événement il est bien to ebi que na bokasité ya boss Pedro Gabriel ensemble na bino babi mo sapimo sur la elongité babi la boya to sala union fait la Fox staff wenge mobimba na pesi bino ba mbote belé na bi que jour wana to zana bino ensemble on c'était déjà ba combo dollar pour tout Staragono GR Sa Majesté la bosanité Orly Gauthier tout la poule gars na pesi ba mbote Orly Mobali et para français maître ma bende ba charge Gaulois de Lix na pesi idea ba mbote bango tout pour na cité ba combo de ce bango staff wenge mobimba Gédon Mercedes Ibula nabi ke etumbe nabi ke kimbangu na maboko jour wana nabi ke to zala wana mambo eza bien donc ba mbote na batutu ba on a cité ba kombote boza ba Gaulois jour to poussa na les 7 to zala mois avant surtout na beta c'était 15h 16h to zala déjà wana pour to zala difficulté ba place. Merci beaucoup quand tozolela balobi to contribuer mingi ya ba Gaulois o baza ba patron na kati ya Luanda awa dollar pour tout babi yo pozo sala mamba faire rigola kitoko na kati ya Angola 20 casiers 30 casiers pour na les 7 na kati ya ti ambesi ekolobelo le côté yango to leli choucha lumière alobi sala ngoka ndenge zalara babi bo soutenir toujours balobi to sala wana les 7 ING cellulaire Mobondo Kandé comme d'habitude. Merci, ciao, à la prochaine. Tozana, les 8.